Otambola na mokili omona makambo yo mutu olingaka basi ya mbongo olandaka basi ya mbongo tikala lenga mwasi wana po akendaka Dubai asalaka boy eske oyebi esika azwaka mbongo na ye talatina radio lokoleto finaka pona bino ba archive oyo mingi boyo bakate pona kolamusa bino mémoire ya jeune fille o wali komona wana ye musala na ye alalaka na nyoka aza business woman aza na mbongo ebele kasi mbongo wana azoka yango nepa ya nyoka soki asangana nyoka na ye et puis nyoka asanzeli mbongo azali pe na soni ya koloba yango te na miso ya bato po ekomela ye normal ye alalaka na nyoka mwasi ya boye soko kutena nzela okoloba ni non azwi mwasi ya chance eske mbongo na ye oyebi esika azoka yango lisoto kobetela yo lelo huyu nyoka mimi huwa nalala naye. Yani kiufupi mimi nisipofanya naye mapenzi siwezi nikaingiza kitu chochote. Nilikuwa tu katika pita zangu, katika kuhangaika kwa sababu tayari nilikuwa nishakuwa msichana. Nilikutana na mtu ambaye alihitaji kuwa na mimi kimahusiano. Sikuwa na budi kukubali kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ananisaidia kabla ya kuni approach, tulikuwa marafiki wa kawaida. Kwa hiyo ikafikia tu watu akanishauri kwamba kuna njia fulani so kama naye anamiliki hivi vitu kwa sababu yeye ni mtu fulani ambaye anaogopa sana ni mtu ambaye mpaka sasa hivi pia tupo kwenye mahusiano lakini mahusiano yetu ni kila siku kugombana kufanyeje ingawa ni yeye alinishauri lakini ni yeye pia amekuwa mtu mmoja wapo wa kuona kama mimi mambo ninayofanya ni ya kishirikina. Basi mingi bazalaka soki balalaki na mobali tangu bazalaki ba pauvre balai ko bunda soki pita mobali nzamba pamboli ya komi na mbongo eke mobali aboyi azwi mwasi mususu balobaka mingi mibali bazalaka ba ingrat eske mibali nyoso bazalaka ba ingrat to omitali peut-être famille oyo ya mwasi wana bazalaki destiné te bazala ba bongo ba riche ils ont été destinés à kozala kaka ba pauvre soki mbala zui ba kotisie molimo peut-être ya kindumba pour la mobali a poussé away akende musika pour atika la pauvreté. Or il a fallu ba émerger ensemble na mobali wana na sepeli na prédication à pasteur oyo landa yango mibali baza bengra papa mibali baza bengra te ezana mibali muso eza ingratitude na kati élévation yosko zaki muto na famille na bino za noter la pauvreté kindoka famille na bino batali mobali na akomi nommé azumbo akota na élévation ba beto molimo kindumba pa bakango na kindumba soit loko moko incompression pa libale kufi ozongi na pauvreté comme otala mobali onyoko makane mwasi mususu akoti na bilanga yo lonate abandi ko dondwa il y a des réclamations qui peuvent venir de votre famille en dehors il y a ba réclamations spirituelles comportement na yo sur le plan physique et ko benga na mobali aussi amati au lieu bénéficier pourquoi parce que yo tikal na mutuno na mona ne passe aux autres ça esouté. Quand ton homme devient honorable, député, ministre, pasteur, à combien élevé, tu dois être préparé dans la prière, aussi physiquement, tu dois être préparé. L'initiatrice ya campagne Tolembi Pasi mwana mboka Gloria Senga azali bongo ya kokangama na éviter jusque là pona nini bakangi Gloria Senga pokaka abanaye ko réclamer que Tolembi Pasi est-ce que makambu oyo Gloria Senga alobaki ezali ya lokuta to ya solo soki ezali kaka pona makambu wana nous demandons la liberté immédiate ya Gloria Senga à moins que ezala makambu susu kasi pendant que Gloria Senga azali bongo na ba local ya honneur na libanda koto campagne Tolembi Pasi ezali ko continuer wala soki tokei na commune ya Lemba epai wapi mama oyo alobi Tolembi Pasi ya kosakala te ndenge commune ya Lemba ezala kakala na ndenge komi sikoyo en tout cas changement makasi Tolembi Pasi biso likambo o la quartier Kemi commune ya Lemba ko kozala na niveau te Tolembi Kisekedi Tolembi bakanga biso pacha boyo tobozo mwana ngote na Congo tokoti na kati ya politique ya manipulation et puis politique ya diabolisation et troisième point tokomi na politique ya compte à rendre. Ça veut dire quoi? Ce qui va yo bolia kana bango sani mokote nzungu mokote ba olingela batu baboule de $20 à $20,000 le parcours d'un homme politique lui c'est Vital Kamerhe abeteli biso histoire na ye comment est-ce que
ye akutana kina musée autaki wapi comment est-ce que banda carrière politique na il jour akutana na musée azalaka na $20 ya pamba kasi musée apesa ki ye $20,000 na mutuka. Histoire, parcours d'un leader politique. Exemple à suivre. Voilà, Lelo Vital Kamerhe, président, il y a parlement, deuxième personnalité, à Mboka. Alors, Lelo, tout ça, synthèse Mobimba, symbiose, toute une litanie, tout un chapelet. Il y a vie, il y a Vital Kamerhe, Nenga Banda Kiti, Akoyboy. Suivez plutôt un extrait de Kozonga Nyoso na émission ya Lelo. Et puis on me dit, monsieur, c'est vous qui me dites, attends, vous entrez tout de suite. J'entre, je vois quelqu'un qui sourit à haute voix. Il dit, mon petit, où est-ce que vous avez appris tout ça? Je dis, quoi? Je vous ai suivi à la télévision. Les dates, les jours, les événements, la connaissance. Je vous nomme vice-ministre chargé des relations avec la MONUC. Et vous commencez le travail comme ça. Vous commencez le travail aujourd'hui. Je dis, non, je ne vous crois pas. Il commence à rire. Je dis, mais comment vous me nommez sans document? Il appelle et dit, moi, les petits ici est en train de douter avec moi. Mais moi, quand j'ai dit, c'est ça. Je dis, mais ça, c'est à l'époque de Mobutu, sa parole était une loi. Moi, j'avais un document. Il rigole. Nous étions le 14 février, ce jour-là, je ne peux pas oublier. Et puis, après, je lui dis, mais vous m'avez nommé là. Mais vous allez me créer des problèmes, puisque ce soir même, les gens vont venir à la maison. Je n'ai rien, je n'ai que $20 en poche. Il dit, mais c'est en fait amusant. Il dit, bon, ok Nelly. Il sort de son tiroir, ce n'est pas un secret, puisque votre émission, c'était une émission de vérité. Oui. On me donne $20,000, alors que les gens pensaient qu'il me disait sa réputation, il était radin, il ne donnait rien à personne. Il m'a donné $20,000. C'était la première fois que j'ai palpé $20,000 dans ma vie. Maman, la Kamerhe, moi je ne croirais pas à Kamerhe jusqu'à ma mort. Kamerhe, c'est un traître de son état. Je ne peux en aucun cas croire à Kamerhe. Kamerhe, c'est un élément de la majorité qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Kamerhe n'est pas mon ami. Na expliqué que en 2011, pendant que Lutundula, on a entouré Félix Lelo. Lutundula à l'époque, a modifié l'élection, a modi à sécurité, a deux tours, a tour moko. Félix nani Kamerhe savait que n'est que l'élection qu'on a deux tours, qu'on a tour moko. Donc, on a droit à l'erreur, il faut tout sangana comme un seul homme pour tout bengana Kabila na pouvoir. Tu t'imagines Kamerhe à l'époque? Aboya ko sangana Tshisekedi après ça Tshisekedi condition so alingi ba sangana nommé là déjà premier ministre bien avant nano bazu pouvoir te alors la mutu bozo tambola siko olingi ala ka déjà so boloko $5,000 au peso combien yembaka beto mais bosalaka ke soki fatia longo kozonge pa na bino na mupompa nzele ezate okozonge la super ya mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa radio lokole masolo et pa wa pito kuta na kapona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki oyebinga e merci mingi kasi soki mbali boso yo omona biso yeba ke komona biso ezalaka fiston pelende tata ya cede ke to kuta na chaque fois pona ko solola makambo oyo etali communauté na biso africaine le à chaque fois soki mbali boso yo mona biso batindeli yo lien oyo to moni yango par hasard na ba groupe WhatsApp Instagram ya yo osabonner soki osabonner ko bosa na te ko fina bongo cloche de notification pour orataka ba programme na biso ata soki mukete partager aya peut-être lisolo ya lelo émission ya lelo esungi yo te meta yo ko partager et ko sungande ko moko songolo esika moko pakala voilà yambo to betela lisolo oyo ya jeune fille ala la kana nyoka po nyoka bisala mbongo ya mukiro za makambo
mokili oyo ezana makambo tokoloba tina titi bokoyoka n'enviez pas étoile ya moto ebriaka selon temps na yenzamba apesa yo moni mwasi wana kasi char wana alelanga ba charmant ba jantas tangai c'est wana kendaka Dubai te akendaka Lomé atekaka na zando alelanga fort est-ce que mbongo oya ser wana oyebesika ebimaka lelo yo ser oyo ye azoko bana ye vérité ki alala kana nyoka ya okolanda yango yo moko awa interview wana ngadi koloba tokotikela olanda yango parce que biso soki to lobi po ngai moko epesi ngai motuko soit kasi ya motoko bakuna tika to développer oyo moni bongo na sommaire. Elle s'appelle Gloria Senga. Gloria Senga, c'est initiatrice de la campagne Oyoto Lembi Passi, tout la qui yango. Awa Gloria Senga a bandé ko dénoncer ba Passi o bali ko po na Kinshasa. To Lembi Passi po couvrir za la kate. To Lembi Passi po carburant zate. To Lembi Passi ataku to carburant zali to tchemutu ka to ta mwana nzela nini. To Lembi Passi po to futa ka régie des eaux mais mai to joa kate. To Lembi Passi pour de foutre un système courant et ça la caté. Nous sommes trois bandes qu'on dénoncer en gros. Je ne sais pas, à notre grande surprise, jusque-là, elle a été invitée et Aner va entendre, entendre par rapport à quoi, à moins qu'il puisse y avoir quelque chose autre qui est mais kaka, ce qui une simple citoyenne, azoko dénoncer, azoko loba, vivre et qui doit arrêter, ça c'est injuste. Ça c'est injuste. Donc, on a intervention à l'instance oyo à qui des droits pour la libération, il y a Gloria Senga parce que oh bah nekoloba et c'est là qui n'est encore normal. À moins que tu puisses y avoir des choses cachées. Nous ne sommes pas à l'intérieur de éviter mais ceux qui ezaka kadeka allait ko dénoncer là ngala moni yang balamte pendant que ba arrêter alors campagne et c'est la musiba tout ba doit faire dité ba snapshot vidéo moko awa mama moko aliko le labito lembi pasi tala commune ya lemba ndenge zalaka lemba à l'époque ba côté ba rukuzizi ba ruzizi ba nini ba côté ba c'est lembe zalaka lemba à l'époque lemba ba igo tanzambi kwere kwere ya igo tanzambi paix à son âme seria lembe zalaka lemba mais lemba ta ndenge kuma mama oyo aleli à s'exprimer librement. Alors, tala dénonciation pour la libération, il y a Gloria Senga et puis Landa Mama Oyoneng Azolba to Lembi Passi. Nous surtout on a ezokuya na mutu ya chef de l'État. Il faut faire très attention dans l'arrestation mususu. Sinon, ça va pas. Suivez. Biso likamu o la quartier Kemi. Commune Lembe ko ko zala na niveau te. Tolembi ki sekedi Tolembi. Bakanga biso pacha boy to bozo mwana ngote na Congo to continue kati ya politique ya manipulation et puis politique ya diabolisation et troisième point to comme une politique ya compte à rendre. Ça veut dire quoi? Ce qui va yebi yo bolia kana bango sani moko te nzungu moko te baolingela batu babule oyo ozalaki diba baolia ye elia na oloba oyo akozalaki diba baolia ye bastratégie ezotiama na place. Là je m'adresse à tout le monde. Quand moi Philippe j'ai soutenu le pouvoir, quand moi Philippe j'ai fait visibilité à mon country, quand moi Philippe j'ai fait des efforts pour la secteur et dans mon canal, quand moi Philippe j'ai proposé des propositions et des propositions IDPS agricole na kaki bakoboma yo yango toko senga na ba congolais nyonso ndeko mwasi mabe oyo asali ezate a part ya kolobake tolembi pasi yango biso nyonso pasi wana toko mona yango tolembi bobimisa ndeko Gloria asali bino eloko moko te. Donc message nanga ya lelo bandeko biso nyonso toyeba ete mwana ya biso Gloria ça fait une semaine oyo ba enleva ye na batu ya service ya ANR ti lelo suite ezate et comme non azali traître po asali nini kaka po alobi tolembi pasi nde muta komi traître
mais bato bakoyiba mbongo ya lita si batraître ya liboso bino wanati bato bakoyiba mosolo bayini ya Congo ya liboso sinde bino ti nalobaki yango ne bandeli, il faut faire attention. Oui, c'est vrai, né, ça rabino chaque fois. Bino ba yaya basi ba petit android o bolingaka mibali ya bien non ezalaka malamu mingi mobali na yo o lingana na ye to banda na ye tangu azana boza normal. Bobandi vie ensemble tangu nzamba ko pambola bino boza na elongo ke okuta mobali asi a joa bomengo. Oyebi nenga zo yango oui, mais to mona ka basi belé non ngana banda ki na mobali wana pasi tangu salaki no leko moko te. Na banaye ko futile minerval, na banaye ko lambela be tanga zimbongo akiminga o akimio c'est vrai. Est-ce que mibali nyoso basalaka ingrat wana okomona mwasi abengi mobali ingrat mais est-ce que mibali nyoso basalaka ingrat au mitala ne pas na yo parce que il y a certaines femmes qui ont été destinées depuis famille na bango ke bakozala pauvre jusqu'à la mort bakozwaka mbongo te soki mobali zimbongo bakoluka moyen yebisanga ye mobali ozalaki na ye très bien pour ozalaki na pauvreté mobali azwi au monika brisque baboye o mobali boyi mwasi wana azwi mwasi est-ce holandeli parce que moi ça ko banda kolobaloba okomona peut-être famille na bango zali destiné basa la richesse à vivre la richesse ba kotisi peut-être molimo moko boye ya ekobo ya kindumba ya moyibie consort oyo ba dépense ti mobali ataki oh moi si oyo je vais pas évoluer tikana tikaye na zo moi si mususu est-ce que na kawana okoloba kaka mobali oyo azali ingrat na sepeli na prédication à pasteur on laisse rablo chaque fois il y a des faux pasteurs 98% badara faux aventurier, businessman, commerçant, mais 2% wana tika la kawana ya nzambe ya solo la prédication oyo vous comprendre suivez. Mibali baza bengra papa, mibali baza bengra te, ezana mibali muso eza ingratitude. Na kati élévation, yosko zaki muto na famille na bino eza noter la pauvreté. Kindoka famille na bino batali mobali na akomi nommé azumbo, akota na élévation. Ba beto mulimo kindumba pa, bakango na kindumba. Soit loko moko incompréhension pa libali kufi. Ozongi na pauvreté comme otala mobali onyoko makane mwasi mususu akoti na bilanga yo lonate, abandi ko dondwa. Il y a des réclamations qui peuvent venir de votre famille. En dehors il y a des réclamations spirituelles. Comportement na yo sur le plan physique. Et ko benga na mobali aussi a mati, au lieu bénéficier pourquoi parce que yo tikal na mutuno na mona ne passe aux autos ça esouté. Quand ton homme devient honorable, député, ministre, pasteur, à combien levé, tu dois être préparé dans la prière, aussi physiquement, tu dois être préparé. Le livre des Prêts, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Vous participez au sang. Donc pour briser les autels de sang, les autels de nom, vous devez entrer dans la prière, connaître c'est quoi les secrets. Vous brisez à cela, vous allez témoigner Dieu. Si vous ne brisez pas, vous voulez commencer à... la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est... La Bible dit bien, si quelqu'un... Toi tu es en Christ. Yomoko na batiribo na vie à kindumba Lucas délivrance si quelqu'un toi tu es en Christ toi il est une nouvelle créature là où tu interprètes mal que je vais t'interpréter maintenant les choses anciennes sont passées maintenant quand vous criez amen demande à ton pasteur quelles sont ces choses anciennes qui sont passées parce que là je vois ma mère a une maladie héréditaire. Là, je vois mon grand frère avec des diplômes, il ne travaille pas. Et je vois d'autres dans notre famille sont morts comme ça avec des diplômes. Pasteur, les choses anciennes sont passées. Nous sommes en Christ. Quelles sont ces choses anciennes? Vous interprétez mal la Bible. Tu étais koulouna, tu étais criminel, tu étais prostitué. Tu crois en Jésus. Ces choses sont passées. Ton âme ira au ciel parce que tu es passé à la repentance. Mais dans ta prostitution là, si tu avais croisé un occultiste, si tu avais croisé une femme de mauvais état d'âme, il t'a volé ton étoile, tu dois passer par la délivrance. Briser les autels de la sorcellerie, chercher ta délivrance pour se marier. Sinon tu iras au ciel. Raison pour laquelle beaucoup de personnes prient leur vie ne change pas. Vraiment pour le Seigneur Jésus. Je dois prêcher. Laisse que l'Éternel et Dieu te bénisse. La Bible dit l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon.
Il lui dit quoi? L'Éternel est avec toi, veillant. L'Éternel est avec toi. L'ange lui dit, l'Éternel est avec. Hein? Donc, l'Éternel était avec Gédéon. Mais toute la famille était dans la souffrance. Les choses anciennes sont... Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel est avec toi, Ah bon? Donc l'Éternel peut être avec toi. Mais tu continues à vivre la pauvreté de ta famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui parle. Nzamba koza la na yo mama. Uyemba ka ubina ka usaila kanzambe mais bitumba famille zo continuer pas ils ont continué. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas enseigné. Yozo mikumisa kaka ngai Rachel, ngai Jessica, ngai ozo chaba make-up, ozo yekola ndenge ni ko sala ba filtre na téléphone, obi melongi toko polibalia. Mutu apesa ka dot babala mama na bino oyebie. Tu ne connais pas les secrets. Ndenge babala ka mama na bino yo yebi secret wana te. Mutu apesa ka dot makamba loba yo yebi yango te. La dot est sacrée. Basangisi la kango mutu te. Raison pour laquelle dans d'autres tribus, dans d'autres coutumes ici, il faut que ton père a quelque chose appelle ça comme autorisation d'aller se marier. Vous savez pourquoi? Parce qu'on cherche toujours qu'on puisse te contrôler. Regarde, la sorcellerie a établi ces choses pas pour rien. Je ne parle même pas de la coutume, j'ai dit la sorcellerie parce que ça c'est la sorcellerie. Ne me dis pas, oh papa, Abraham papa Isaac. Est-ce que Isaac a salakango? Après ça, Jacob bon. Non. Jacob a tenu ça la 7 ans pour la Rachel n'allez. Maintenant, pourquoi dans d'autres coutumes, même dans la coutume Louba, papa faut appeler ça quelque chose dans mon mobile comme autorisation. Pourquoi il doit demander l'autorisation? Parce qu'on doit te faire traîner, regarder, tu épouses qui? Est-ce que cette femme ne va pas venir embrayer l'hôtel? On doit vérifier. Pendant ce temps, il y a bango ba vérifier ba otala so ba moni que moi so ko baby sa biloko na biso to azana ba nzambe oto ko sala na accès likola bana ko botati. On commence à compliquer. C'est comme ça quand tu pars demander la facture. On te donne la facture, 2 semaines après on t'appelle non, muto comment qui facture ezana ko Grégoire mais il y a zana droite muto fa ko ma facture ezana ko Jean-Pierre. Les complications commencent. Sache qu'il y a un hôtel qui parle déjà. Cet silence me donne la force de frapper encore. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le Seigneur Jésus, je dois continuer. Donc, l'Éternel peut être avec toi. Mais ce qui t'arrive, c'est ce qu'on a dit dans la famille. J'aime la parole de Dieu. Gédéon a détesté cette parole. L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Oui, l'Éternel est avec toi. Tu sers Dieu et tu chantes. Tu donnes des offrandes. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu continues à souffrir? Pourquoi cette maladie héréditaire de votre famille se retrouve maintenant dans ton corps? Comment on t'avait localisé parce que tu pries depuis ton enfance? Comment tu te retrouves à cette situation de votre famille? Comment est-ce que cette histoire t'a localisé? Et comme elle y a la maladie dans la famille pendant que parce qu'il y avait un hôtel. L'hôtel est un temple ambulant. Pas une question papa nga la longue Canada na ko na moni makambe simba des États-Unis na longue na Angola la moni na ok na Brésil ah makambe simba te l'hôtel est un temple qui se déplace. Donc tu déplaces avec ce qu'on a dit dans ta changer beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir hein, d'autres familles bazana ndeko na poto. Il a construit des immeubles à Kinshasa. Ozo le ko kate ndako mona Londres ndako wana ya mona poto. Vous avec vos frères en Europe la même histoire, souffrance. On vous dit poto eza passi, poto eza. Même ici à Kinshasa, il y a des personnes. Kinshasa eza passi, mais il y a d'autres qui construisent, il y a d'autres qui évoluent, il y a d'autres qui travaillent mieux. Basala na gouvernement. Batunyo so babala ki samedi basala na gouvernement. Batunyo so bazo mataire France na 19h basala na gouvernement. Na ba famille na bango bandoki bazate. Vous devez prier. Ne compare pas ta vie aux autres. Il y a d'autres personnes. La facilité qu'elle est en train de vivre dans sa vie, maman Naya Zalaki Anne, Abondela Nzamba Kaba Samuel, Aluka Nzamba Kaba Viabana.
Toi, tu viens d'une famille où maman zando ki tata zando ki papa zaki nganga koko na bino bando bwa ke la batu bakake ye mutate kaka sonda na mboka publicité bakake nyonso ye publicité bambasu ye azalaka mbikuti tu connais l'histoire. Tu viens d'une famille comme ça, tu veux comparer tes combats na muto mbala msusu mama na bango azalaki neka payen maye baki makamulilité. Destinée différente, combat différent. Ne compare pas ta vie aux autres. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Compare pas ta vie aux autres. Bango bakenda kanda kwa nganga tika ngapena kenena bango. Yaya. Yo zanelo kwa nzambe sata yebi ke soko koti kuna soko bibio boni makambezi mateko yamba ngwe pas pasteur. Dès que soko on te récupère, on te laisse pas. Bango batiki bango bayebi ke bango bakotubela te. Bakokufa nango. Baza biloko satan ba amo satan zo na lifelo. Yo satan zo talo bi oyo. Ndinga lingela ka nzambe. Soki na pesi biloko nanga. Tanga kozwa six akoke luka prière pe akomi kuna nzamba yokele mawa babombie moyena zo elisu. Nalobaki yango ne bandedi le parcours d'un homme politique, le parcours, il y a un homme simple, lelo yoyaya, vie appréciée et futakate, la patience paye, vie à mutu sengaka ole kanaba étape, tala lelo, de $20 à $20,000. Voilà nani Vital Kamerhe, l'actuel président, il y a parlement d'Abisso, Oyo Azogi pour la deuxième fois, président à parlement en même temps, deuxième personnalité Yamboka. Vital Kamerhe nous a après cette interview na Radio Capide à l'époque et salut que Tozong Lango du sous pour le parcours d'un homme qui a la conviction. Vital Kamerhe a coûté na Mokondi Mboka moi Mousse Laurent Désiré Kabila il avait que $20 na poche. Nicolas a la TV a lobby qui toque la télévision a expliqué ce qu'il faut expliquer. Mousse a moni à la télévision a Tinba Benga Vital Kamerhe et puis a nommé ma vice-ministre chargé ma Monique Wanabi au contour de vice-ministre, mais c'est peut-être intéressant de lui $20,000. Et s'il y a un ABC Musée du Sous, na vice-ministre, na Kabusana Makolo, Musée c'est peut-être intelligent, intéressant aussi bien sûr, de lui Mutukabowana, voilà le parcours d'un homme. Il y a un chef ya soki na l'accès au pour la plaisir pour la otala yo muto de la télévision aux alliés influenceurs aux alliés influenceuses yo qui influenceur na yo qui influenceuse na yo kaka na kofinga ka batu quand vous passez à la télé aux alliés la support moro médiatique yebaka makambo aux alliés kolo makambo wana et ko rattraper au lobby to tu ko mona awaliwa ya Rafin Tumba azwaki clash na Kofi Olomide, clash na ba Ferré, clash na y a des niais consort. Peut-être à Kofi une mort naturelle, mais puisqu'il y a clash, t'as là que vous me lié. Mais quand vous passez à la télé, donnez l'information là qui s'abat bakambu oyo un jour ata osate au moins de mission odo salaka oyo de tout le carbone. Ils allaient mémoire, archive. Curriculum vitae, CV, l'autre bakota la tango aux alaté. Pour YouTube si la raté, bana na wata bakoya, papa la bino qu'est-ce qu'il dit? T'as la Vital Kamerhe, Azwa qui moussala pour la koloba très bien la télévision, elle peut expliquer. Alors maintenant, les lots à commis bongo, à compter prison, à faire à 100 jours qu'on sort parcours à Vital Kamerhe. La ligne to la dango sikaboui. D'abord, la ligne toute une litanie, symbiose, tout un chapelet. Il y a un grand moment, il y a Vital Kamerhe. Et puis, on a expliqué la radio Okapi à l'époque, il y a une carrière politique. Et puis, jour d'élection, il y a Parlement. Et puis, discours étant président, il y a Parlement. Symbiose, on a pour tout informer ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, pardon. Et puis, tout le monde, moi, si Oyo, Azali, Marabongo, na Nguma. Suivez. Est-ce que vous l'avez eu quand même? C'est parmi les grands de ce pays. Notre invité s'appelle Vital Kamerhe. Monsieur Vital, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en tant qu'acteur politique, mais plus exactement comme quelqu'un qui a vécu une partie de l'histoire du pays et qui continue d'ailleurs à la vivre. Et donc, moi, la première question qui me vient tout de suite en tête, avant que nous puissions entrer dans tous ces différents sujets que nous allons traiter avec vous tout au long de ces semaines, c'est, je suis curieuse de savoir comment vous avez fait pour rencontrer le feu président Laurent Désiré Kabila. Ah oui, ça c'est une histoire, je crois que c'est Dieu tout simplement. Moi j'étais en train de travailler avec le général Kalou Menumbi. C'était en quelle année?
Là, nous sommes en 98 exactement, et 97 plutôt. Nous étions en train de travailler avec le général Kaloumé qui m'avait pris au service national et moi je lui avais dit que moi je viens au service national effectivement, mais je dois continuer à travailler comme un acteur politique. Puisque pendant la Deuxième République, avant le départ de Mobutu, nous avions créé avec le professeur Lunda Boululu, nous avons créé avec le feu, mon patron, ministre Mouchobekwa Kalimba Wakatana, notre parti, avec les Alexis Kadima, bon, ça c'est une autre page d'histoire. Voilà. Et donc je suis arrivé, alors finalement, au début de 98, nous étions là, Willy Kalengai, qui est un journaliste que vous connaissez très bien, qui avait toujours voulu me taquiner avec des interviews dans les softs. Et puis ces jours-là, c'était la première émission, je crois d'avoir appelé ça droit à la parole, à la télévision Antenna. Il m'a invité, je suis allé, et nous devrions parler de la problématique de l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Pourquoi expliquer toute cette turbulence dans la région des Grands Lacs? Et chaque fois quand les choses se passent au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, les conflits interethniques, mais c'est les Congos qui constituent les déversoirs. Alors je suis remonté jusqu'à l'époque 1916, et ces jours-là, comme par hasard, au corps des gardes, tout le monde était en train de suivre la télévision, l'émission de Willy Kalengai. Et Mzé, qui était un homme simple, souvent il se promenait, il parlait avec ses soldats, il parlait avec les sentinelles, tout le monde. Pour lui, tout le monde était tout le monde. Et donc il a vu un attroupement, il a voulu, il dit, mais qu'est-ce qui vous attire comme ça? Il est venu, il a regardé pendant 10 minutes, il a dit à Edi Kapende, si ce garçon est intelligent, je voudrais le recevoir demain. Et le lendemain, le jour où je devais aller voir Mzé, il a perdu son petit frère Georges, qui était patron de l'ANR au Katanga. Donc on a dit retarder le rendez-vous avec Mzé. Et moi j'ai eu peur, mais ces messieurs me cherchent pourquoi? Puisqu'à l'époque, vous savez, quand les libérateurs sont arrivés, l'unique idée que nous avions des libérateurs, soit quand ils vous appellent, c'est pour recourir à vos services, c'est-à-dire vous récompenser. Oui, quand ils vous appellent, c'est peut-être pour vous éliminer physiquement et peut-être vous emprisonner. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'étais qu'un simple directeur de cabinet, du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, 3 mois ou 4 mois avant l'arrivée des libérateurs. Je ne me reproche rien. Ma femme, mes amis et même le ministre Kaloumé, tout le monde m'a encouragé d'aller le voir. Parce qu'il ne voulait rien dire à personne. Je suis arrivé au Palais des Marbres, j'ai rencontré Madame Nelly et dehors il y avait Yerodia. Il y avait Mzee Yerodia pour respecter son âge. Il y avait le vieux Mpoyo, tous ministres d'État. Il y avait le général Kaloumé, mon patron de l'époque. Et puis j'avais une Touaremba. J'ai vu aussi 2 autres personnes. Et puis on me dit, monsieur, c'est vous que Mzee attend. Vous entrez tout de suite. J'entre, je vois quelqu'un qui sourit à haute voix. Il dit, mon petit, où est-ce que vous avez appris tout ça? Je dis, quoi? Je vous ai suivi à la télévision. Les dates, les jours, les événements, la connaissance. Je vous nomme vice-ministre chargé des relations avec la MONUC. Et vous commencez le travail comme ça. Vous commencez le travail aujourd'hui. Je dis, non, je ne vous crois pas. Il commence à rire. Je dis, mais comment vous me nommez sans document? Il appelle et dit, moi, les petits ici est en train de douter avec moi. Mais moi, quand j'ai dit, c'est ça. Je dis, mais ça, c'est à l'époque de Mobutu, sa parole était une loi. Moi, j'avais un document. Il rigole. Nous étions le 14 février, ce jour-là, je ne peux pas oublier. Et puis, après, je lui dis, mais vous m'avez nommé là. Mais vous allez me créer des problèmes, puisque ce soir même, les gens vont venir à la maison. Je n'ai rien, je n'ai que $20 en poche. Il dit, mais c'est en fait amusant. Il dit, bon, ok Nelly, il sort de son tiroir, ce n'est pas un secret, puisque votre émission, c'était une émission de vérité. Oui. On me donne $20 000, alors que les gens pensaient qu'il me faisait sa réputation, il était radin, il ne donnait rien à personne. Il m'a donné $20 000. C'était la première fois que j'ai palpé $20 000 dans ma vie. Et je me suis dit, bon, c'est mon Dieu, je vais devenir fou. J'ai dit, ok, je vais tenter encore une petite chance. J'ai dit, mais vous me nommez vice-ministre. Et vous voyez un vice-ministre à pied, est-ce que c'est normal? Il se met à rire encore de nouveau. Il me dit, c'est en fait intéressant. Donnez-lui la voiture qui est là dehors, une Toyota 26, que j'ai conservée jusqu'aujourd'hui. Cette Toyota est là, c'est une pièce de musée que je vais gagner. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander
de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par M23 dans les cas de déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution, et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation, car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Maman, Moutoloko la Kamere, moi je ne croirai pas à Kamere jusqu'à ma mort. Kamere c'est un traître de son état. Je ne peux en aucun cas croire à Kamere. Kamere c'est un élément de la majorité qu'on utilise jusqu'au jour. Kamere n'est pas au monde. Na expliqué que na 2011, pendant que Lutundula, on a besoin de trouver Félix Lelo. Lutundula à l'époque, ba modifier l'élection, ba nani mode ya sécurité, ba longo yango na deux tours, ba tiango na tour moko. Félix nani Kamere savait que ndenge toza bo élection koza na deux tours te toza na tour moko. Donc toza na droit la erreur te, il faut to sangana comme un seul homme pour to bengana Kabila na pouvoir. Tu t'imagines Kamere à l'époque aboya ko sangana Tshisekedi. Après ça Tshisekedi condition so alingi ba sangana nommé là déjà premier ministre bien avant nano bazu pouvoir te yalo ko la mutu ko tambola siko olinga la ka déjà so boloko $5 000 au peso combien. Bon nano bomoni mbonga ngote ndenge nini akoya ko peso ndoto ababa ke na okabelo $2 000 so to la moko $5 000. C'est comme ça que Félix était en train de demander et nani Kamere était en train d'exiger na père na biso Etienne Tshisekedi. Et Tshisekedi sage qu'il était, il a refusé. Kabila a 46% na maponomi. Opposition est 54. Ça dit que l'opposition est unie, Kabila n'allait pas diriger ce pays. C'est parce que tu as un ordre de disperser. Tu as dit que Kamere à réduire la chance à Tshisekedi na Est. Les autres ont sangana bangote. Les autres ont sangana na Kamere te. Les autres Kamere a kokota na kabo front anti-Kabila. Tant que tu as mis la mise en œuvre et accord awao. Balobi to tia sensa. Félix a dit ma premier ministre. Koto na sensa to tia Pierre Lumbi. Bato ba telemena kengona. Eza MRC F Bazaï ba telemeli yango Kamere pas telemeli bango mibale bato babundisa ki Pierre Lumbi pour qu'il azwa place ya sensa lelo bakoya pa na biso ko sala nini eza lokolo moni satana ko mote ya bolingo azoli Bible ya sika wapi satana te ya bolingo azoli Bible ya sika wapi bola muka Kamere za virus bola muka Kamere za virus Kamere za mercenaire Kamere za mercenaire Kamere yeko boma biso Kamere nda yeko boma biso boke ba je boko eza na sa izo sala Fungola mis sur place vos alliés Kamere nda yena virus wala Kamere yena. Vous devez être prudent. Vous devez être prudent. Kamere soka zangi pouvoir akoma ka opposant. Soka zui pouvoir akoma ka sauver. Kamere kendaki na Kanchach pour ko sauver Congo to suki wapi. Kamere kendaki na 5 ans pour sauver Congo to suki wapi. Kamere za muta ba intérêt. Soka dit que ba intérêt na eza rassurer ako changer discours. Lelo to suki wapi. To boya ki Kamere
Kamere alobaki Kabila kotambola likola bibembe na biso. Kamere alobaki soki Kabila sali élection te. Soki calendrier électoral bimité bakotambola likola bibembe na biso. Kamere achangaki langage. Kamelewa ye na ngambo na biso bokeba bozo bokola nkosi diaspora bola muka ba pekolo bala muka. Tokomi na danger du fait que Kamera ye. Babazaïba wana tokondima bango te. Tous ils sont dans le même sac. Bazouaka gère la majorité. Les Bazaïba ils jouent le jeu de la majorité. Bayebi eloko bazako sala. Donc nazo s'inscrire en faux. Batako bundala bango za ba Frank Diongo baza na prison. Batako bundala bango za ba Muyambo baza na kati ya prison. Bango wana nde bayebi makambo wana toza koloba sikao. Muyambo alobaki jour Kamera ko na rassemblement ngana Longwe. Pourquoi Félix azobosa na mémoire? Ba combattant ebele batikala bilongi ya kokatana. Ba Congolais belé lelo ba combattant ebele soko tali bilongi na bango ba misusu batikala ba infirme lokola ba kuluna ba misusu ba CV boy ebeba ba kota ba kacho plus de 8 fois 10 fois non pas que ba yibaka biloko mais bakanga bango pona liti ya démocratie lelo sangana na batu naza contre même ba jeko ko ndenge ba koti na IDPS. Je suis contre cela. Je suis contre cela. Bazo koti la bino ba infiltrer ça que bo fungola miso. Parti o ya UDPS c'est ça parti à Félix, c'était ça parti à peuple. La force de l'UDPS c'est d'abord le peuple, ce n'est pas le dirigeant. C'est d'abord le peuple. On n'a rien à voir avec nos dirigeants, mais c'est d'abord le peuple, c'est ce qui nous importe. Il faut pas faire la mission. Donc, front anti-Kabila, Bogo Bundala Kabila na kati ya Kanaye. Bolobi Bozo Munsa Kabila, mais Mouto a premier dans ça déjà Kabila. L'adversaire a compris. Lorsque vous êtes fort, il ne peut pas vous attaquer, il doit vous contourner. Il nous a contourné. Envoyer Kamere dans notre temps, c'est de nous contourner. Le peuple va faire la mission. Sika tokosola lisolo ya ndeko mwasi oyo ye abimaka bongo na nguma abimaka bongo na nyoka masolo oyo toyoka yango ebele na Kinshasa. Jeune fille tokobetela lisolo ye tokende bongo na mboka Tanzanie epai wapi esalamaki kuna ya esalami na Tanzanie mais kasi yo ye au moins andimi ye moko andimi yango parce que ba anglophone basaka vraiment la prominité basaka ouvert na bakamsusu ba francophone de ba bomba na ya na tangu ya kaizalaka soki muto wasala ba mystique ozomona azobomba yango azokolinga boye bateme sikabo e koma na ngompoasa ya na zuyango loko na Kinshasa toyebi ba mama ebele bandakala mama wana kendaka Lomé e mama wana kendaka boizalaka Lomé to Lomé bakubo kende sika bakubo kende wapi o akendaka Brazzaville mama wana kendaka boye akendaka boye kuma ba Dubai siko Chine what mama teka ba bijou na Zando toyoka masolo mama musu basala bangumba na mesa na bango ya bijou na Zando musu banguma esanzela bango mbongo totala to beta ba isolo ya marque na makutu ba lisolo to betaka mama moko boye abosnaka bag na ye bag wana oyo tan client na ye azwango akenda na ngona ndaku mobala la mukabo amona bag wana ezoko ngenga e baluki ngumba ezoko sanza mbongo donc isolo oyo ya nguma esanzela ka batu mbongo ezalaka ya solo. Tala awa exemple bon et ça exemple à suivre théâtre tout la biloko oyo to la tsama biloko oyo pour la plaisir ti pour la pousser yo gesala yango mais pour na côté ya yo kotalisa yo vie pressée et ça na litomba mon côté zela chaque chose chaque tome a une étoile na ina ça ya na ça ka chaque fois moni vinde gesala kawana et ça la ka lokola tous les ensemble mais mutuna muto okende nzongo inene na ngonga na ye. Voilà, il y a des amis qui ont étudié ensemble, les amis que vous avez même grandi ensemble. Na Kimukolo, Mususu a commis ministre, Mususu a commis PDG, mais toi tu es encore là au jus na no musalate. Ne te décourage pas, qui te dit que yoko sa musalate. Bango étoile na bango ezala qui a rapproché wana. Yo peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, 4 étoiles na yo pe ekobrier. Rappelez-vous, na histoire, il y a docteur Oyo Tobetaki na Bakongo, n'est-ce pas? Tant que professeur c'est que non, yo étoile na yo et ça dans 20 ans. To bende yango pembeni. Ya diable azwaka na ye kaka oyo Nzambe akomiseli yango pembeni. Neziko nango abakisi mabe. Salaka angele. N'enviez pas quelqu'un au mounier na mbongo ou quoi envier au sogi danzete. Attends, ton tour viendra. Même à toi, la Bible, comme la histoire, l'histoire Job, Konso, Moussa, qui ne sont tous mais Atika Kinzambe, Asalaki Kaka Nzambe. Ndeko moi si Oyo Boali, comme on a wana yaya ye a expliqué nous surtout ye moko la divitokotik la yo Oyo Kandenga de expliquer. Hier, ça la kananyo kana ye. Nyoka wana pexaka ete akoso na epe copain copine na copain na ye mais en ce qui concerne business na ye nyoka wana azalo kola mobali na ye permanent azalaka na ye
balalaka na ye et consort. Kasi soki alingi azwa mbongo to chaque fois que nguma oyo asangani na ye akei na ye soko asilisi ebe ke mbongo ebimaka sanzela kaiba millions de dollars. Azali pe na soni ya koloba yango te, yemboka ali koloba yango kimia ali ko expliquer yango kutu. Yemboko soka boli ke nguma komi na besoin ya kosangana ye aboya kate po yebi ke no ndenge ezali awa ye akozwa mbongo ko makasi ngumba yango kana yebite be expert na ndenge na so pona bino expert awa a expliquer mais les camboté to moni azali na ligne te y a pas de problème. Est-ce que ngumba sala kana nzoto ya mutu to ndenge tamba ba mutu ala la kana ngumba ngai pesa nga mutu ko so sala makandenge nini et salamaka ndenge nini. Et puis à tout na histoire ya Genèse kuna tababaka Ève nyoka kosakiye aliaki mbuma. Qu'est-ce qu'il y a mbuma ezalaka mbuma ya solo to ezalaka bakweki na ekobo ndenge nini ngai pesa ngai mutu ko so ndeko moka beteli ngali solo oyebaka te kasi Ève ezalaka mbuma d'une manière physique ne balobaka mais ezalaki bongo ekobo kutu mutu oyo azwaka kimoseka ya Ève ezalaka bongo nyoka. Tango akedaki tango expliquer Adam pe tango ekozwa Ève koso yango babotaki. Est-ce que ebaka Caïn na Abel basalaki ba mapasa ebiti ba mapasa ndenge oui Caïn azalaki mwana ya nyoka, Abel nde azalaki mwana ya Adam. Ezande ngwana Bible na ebite bato ba Bible koleka boko expliquer biso tolma nyoka ko bayina makambe mabe yango bana ikaza ki d'esprit yakobo mamo ezalaki na notembe ya sa ko tiki ko bomba la kati na ye déjà ko na esprit na ye ko bomba pona bokina ruse na na kati na ye c'est très mauvais na ebiti donc yango lelo peut être nyoka akoma nyama ya ruse à l'époque de ba peut être nyoka zalaki nyama oyo proche ya mutu nzamba ndai ko linga e mingi na ko ba détail wana tembe na ebiti pona nisika batu ba utiliser kaka nyoka ba utilizaka nyoka pona nini pona kosanzaka mbongo pona kosala makambo wana yebite. Moi je yambo tozwa invité na biso soki porte na ligne tout à l'heure yokana no interview ndenge moi si oyo yemoka de expliquer histoire nyoka ezali na Swahili ou na Swahili te ayoka Swahili te tu seras obligé ya ko tient interprétation pour t'aider avec badoki belé yoka Swahili yoka Swahili ndenge ko expliquer ça se passe bongo na pays tu vois Tanzanie to Kenya. Suivez, on se retrouve juste après pour continuer et puis on va finir par la suivre. Huyu nyoka mimi huwa nalala naye. Yaani kiufupi mimi nisipofanya naye mapenzi siwezi nikaingiza kitu chochote. Nilikuwa tu katika pita zangu katika kuhangaika kwa sababu tayari nilikuwa nishakuwa msichana. Nilikutana na mtu ambaye alihitaji kuwa na mimi kimahusiano. Sikuwa nabudi kukubali kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ananisaidia kabla ya kuni approach, tulikuwa marafiki wa kawaida. Kwa hiyo ikafikia tu watu akanishauri kwamba kuna njia fulani so kama naye anamiliki hivi vitu kwa sababu yeye ni mtu fulani ambaye anaogopa sana. Ni mtu ambaye mpaka sasa hivi pia tupo kwenye mahusiano lakini mahusiano yetu ni kila siku kugombana, kufanyeje. Ingawa ni yeye alinishauri lakini ni yeye pia amekuwa mtu mmoja wapo wa kuona kama mimi mambo ninayofanya ni ya kishirikina. Kwa hivyo alivyonishauri mimi kwa kweli nilikuwa tayari. Kwa sababu yeye wakati ananishauri alihisi labda nitaogopa, nitakataa. Alikuwa ananishauri tu kwa sababu aliona na tamani kupata maisha mazuri, halafu kuna masharti magumu, lakini mimi nikawa tayari. Na ulimpataje sasa wenyewe? Kana hayo ushauri ambao alikuwa anakupatia. Ulikuwa ni ushauri wa aina gani? Kwamba alikuwa anakushauri uende kwa mganga kienyeji ama ni ilikuwaje kwenye huo mambo ya ushauri? Yes, alinishauri kwa sababu kuna mganga ambaye anasaidia sana kama unahitaji ushauri wa kusema kwamba unataka kumrudisha labda mke, mume au mpenzi tu wa kawaida unahitaji kuoa, unataka utajiri. Hivyo anaweza kukufanikishia. Kwa hiyo mimi nikawa tayari nikaenda kweli. Huyu nyoka nilipewa alikuwa mdogo sana. Alikuwa tu amewekwa kwenye sanduku, nikapewa, ndo nikaanza kuishi naye. Mwanzoni ilinipa ugumu sana kwa sababu nilikuwa bado sijamzoea. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda nikamzoea, ndo maana mpaka sasa hivi unaona
nakaa naye, nalala naye kitanda kimoja hivyo. Labda wakati mmefika huko, nini ambacho uliambiwa kwa huyo mtu ambaye mlienda kwa ajili ya nani, ya kupata msaada na nini? Kitu ambacho niliambiwa unajua kila mtu anaweza akashangaa maisha ambayo mimi nayaishi, lakini kwanza sharti la kwanza inabidi nikutane na mwanaume kwa mwezi mara moja. Pia sharti la pili, huyu nyoka mimi huwa nalala naye. Yaani kiufupi mimi nisipofanya naye mapenzi siwezi nikaingiza kitu chochote. Sijaelewa hapa. Hapa nataka nielekezwe kidogo. Yaani usipofanya naye mapenzi huyo mwanaume wako ama huyu nyoka hapa? Huyu hapa nyoka ambaye nimembeba. Kwa hiyo huwa nafanya naye mapenzi na sio kwamba labda ni kila siku, hapana. Kuna muda ambao yeye pia huwa anajisikia. Kwa hiyo unajua kabisa akijisikia nahitaji kufanya naye. Na yaani Mungu wangu. Nashindwa hata jinsi ya kuongea. Unafahamu vipi kwamba yeye ndo anajisikia? Kuna ishara ambazo ananionyeshea. Voilà. Je crois tolandi toyoki explication oyo ndenge jeune fille a ko expliquer, ndeko mwasi a ko expliquer, azaye na sonité sans complexe, a expliquer bino comment est-ce que ye alala kana na nyoka soki kutu alali na nyoka et puis nyoka wana abimsela kaye mbongo. Voilà. Ye au moins abimi alobi na ye. Et bongo ba oyo baza ebele basala kayango balobaka te. Ya basi ebele ata basi to mibali bazana banguma. Mususu ko na atambola kana na nzoto mwana soka bimi asakana bag moko boye. Asakana bag wana e balokaka nguma e sanzela kaye mbongo. Mokili oyo n'enviez pas. Tala moi lisolo ya mukuse oyo to bombela kiyo na après-midi ya lelo. Ba mupe balobaka o asana mato ya koyoka ayoka. O asana makasi ya kosala asala. O asana motema ya kondima sa nini andima. Voilà. Yo mutoto la biso ya soki ozali na lisolo ya kopesa biso benga biso pesa lisolo na yo to kubeta yango kaka ndengo linto beta yango. Soko linto tanga kombo to kotanga kombo. Soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Voilà. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo.